Te na bino bakongole bana ya RDC tozali koremercie bino mingi baye bomesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoomel1000.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomisala kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com bandeko babolingo lelo tozali na esengo ya kopesa bino baémission na biso oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini lelo tokolobela bino hypocrisie ya biso bakongolais lelo tokolobela hypocrisie ya bakongolais parce que congolais alingi komonisa na mokili ete ye nde aleki azali na bolamu kolinga bato nyonso congolais alingi kolakisa ete ye nde ayebi mingi koleka bato nyonso congolais alingi kolakisa ete ye nde azali moto oyo ntango likambo ezali kokwea ye nde ayebi kopesa solution na yango yango ete lelo tokolobela wana nyonso mpe tokolobela hypocrisie ya bakongolais bandeko babolingo lelo bato nyonso tu bazali koganga ete tolingi kongo ebonga ezali malamu mpe mingi bazali koloba ete non biso tolingi ete kongo ezala mokonzi mosusu adirige kongo bamakambo ebele bazali koloba ezali malamu mpe lelo tozali kotalisa bato ebele babisala ya 5 chantin ndenge kongo ezali kotransforme bamisusu kutu balingi koyoka yango te bango balobi kaka non biso tokondima kaka soki kongo ebongi soki tomoni mokonzi mosusu nde azali kotambwisela biso mboka wana tondimi likambo te problème eza te ezali malamu po ete ezali baargument na biso na baargument na bino tozali na démocratie bamosusu balobi ete non kongo ndenge ezali wana kotongama wana ezali kotongama bien te bazali kosala yango kaka mpona baélection bamosusu balobaki ete bazali kosala yango mpona kaka bafeti ya cinquantenaire wana nyonso tu tokoboya te po ete ezali baargument na bino mais sikoyo tokoyebisa bino ete hypocrisie ya congolais ezali wapi bandeko parce que yo congolais ovandi awa na poto olobi ete ozali kobunda kosala tout po ete kongo elonga kongo ebima na maboko ya bawumbu na bowumbu kongo elonga na maboko ya bapaya yo wana ntango nyonso ozali koganga olobi ete yo kotelema po ete ozwa solution mpona kongo ezali mabe te ezali malamu po ete lelo olobi ekotelema po ete ozwa solution mpona kongo me bandeko babolingo tokoyebisa bino lisolo moko ezali na ndeko mwasi moko awa na kati na mboka poto nabandi ete ntango tokobeta lisolo oyo bato mingi bakoyeba yango me tokotanga nkombo ya mboka te po ete ezali lisolo moko ntango tokoloba bato mingi deja basi bayebi yango ndeko mwasi wana azali mama combattante ntango nyonso tu ndeko mwasi wana alobaka kaka ke ye ifo abundela mpona mboka ye alingi ete bakonzi oyo baza na kongo balongwa po ete kongo ezali kokende na kobeba bandeko batalisa ndeko mwasi wana barealité nyonso ke ndenge nini kongo ezali kotambola ndenge nini bazali kotonga kongo mpona ye rien alobi kaka de non ngai nakoki kondima te mboka na ngai kongo po ete makambo ezali kotambola malamu te po ete boyeboye apesisa baraison nyonso alors nzoka nde ndeko mwasi wana mpe azalaki kaka na moninga na ye mpe mwasi na kati ya ngomba ya bacombattante kati ya lingomba ya bacombattante wana mama wana bamama na mibale bazalaki mpe bacombattante na kati na lingomba wana alors moninga mwasi moko azalaki na kati na libala na mobali na ye moko azalaki monzemba to célibataire alors oyo azalaki monzemba to célibataire azalaki kokende korendre ntango nyonso ndeko na ye visite mpona kolobaka ye kopesaka ye barapport ya ndenge nini bandeko mosusu bazali kobunda mpona kongo banini ntango nyonso to bomona azali koganga mboka na biso kongo makambo malonga te banini te bandeko babolingo ntango tozali koyebisa ye de peuple congolais eloko ekoboma ye hypocrisie ezali mingi eloko nini ezalaki mpe ya ndeko mwasi ndeko mwasi wana monzemba ntango azali koya na ndeko ya ndeko mwasi azali na libala nzoka nde miso na ye ezalaki kaka epai ya mobali ya moninga donc anda sala ou bien basi base flirta ye na mobali ya moninga babimaka mpe en cachette saki moninga ayeba basali na mobali wana ya bato basali na ye 2 ans babimaka mais ndeko wana ya mwasi mosusu ayeka kaka na lisolo ya bacombattant na kati ya ndako ya ndeko aza na libala bandeko babolingo suka na yango likambo yango eyaki koyebana epesi ndongo na mingi to ndenge tozali koloba mama oyo ya libala azali lisusu mama combattante te alongwe na lingomba alors bandeko boyebisa biso mwana mwasi oyo azali kobanga ete ye nde mama combattante akei kobebisa libala ya bato ye nde moto ya bongo nde akoya koyebisa bino kazali na bolingo ya kongo po ete na entourage okutu ye moko esika avandi botala kaka biloko asali abebisi libala ya moninga ebongo nde moto ya boyeda kolobaki de kobongisa na kongo wana te hypocrisie tobengi yango hypocrisie alors eloko mosusu nini congolais ntango nyonso non ifo mboka na biso wana ezonga po ete mboka na biso wana ekende na maboko ya bapaya toboyi te tondimeli bino mais le même congolais ozali jaloux
pas y a ndeko na yo bovandi na ye awa na poto olingi komona ndeko wana lata kitoko te olingi ndeko wana zwa mosala ya kitoko te olingi ndeko wana azala bien te na mutu moko pamba kutu yo oza jaloux tolobi mutu moko kaka congolais moko pamba yo oza jaloux likolo na ye ebongo nde na peuple congolais oyo na ebele ya bato batondi na congo yo kokende kobongisa na congo point d'interrogation yo wana tozali koyebisaka bacongolais botika hypocrisie olia kosalaka hypocrisie boya tosangana totonga mboka biso tolobaka yango ntango nyonso tu oyo ekomi moma oyo peuple congolais nyonso kosiasa na ye ezala ese bino boyebaka kala na ntango ya congo ke babandaki kotiela bino bamakadam to banzela babandaki kobongisa bino boyebaka yango na ntango ya kala ezalaka kaka nzela kope babobaye bazwi babuto babambi ape na mikanda ya leta kuna batie ntango mosusu okomona o 10 milio ebimaki na kote ya bandali babongisaki nzela 10 milio me kote kotala mpesi babongisaki mawa nzoka nde ezalaki yango kaka bazwi babuto babambi ale ntango 10 milio ebimi ale bakaboli mokonzi mpe azwi aye azwi mpe apesi basilibatere na ye moke omoni ndenge mboka ezalaki kotambola na ntango ya deuxième république lelo bazali kobongisa mboka olie tosanga na moma yango tomipesa na maboko non peuple congolais akomi motema libanga lokola bana israel ntango babimisaka bango na moïse na egypte ndenge bazalaka olie batala bapasi oyo bamonaka na egypte non bango bakomi nde sikoyo balukela moïse kogangela moïse koloba n'importe quoi na moïse yango nzambe apesaki bango punition atournese bango na désert pendant 40 ans alors que mboka babaki kokende ezalaki na liboso me nzambe atournese bango mpona motema libanga na bango bamisusu mpe oyo bazalaki motema libanga elekaki nzambe atikaki occasion te mpo bakota na terre promise yango makambo bapepe congolais bazali kosala lelo bandeko ba bolingo biso tokoyebisa bino bosolo lelo il faut topesa bakonzi ya mboka oyo merci mpo babandi kozongisa histoire na place na deuxième république yo kende kotala nkombo ya lumumba yo nani me bakokata okimo yo kende kotala nkombo ya kasavubu yo nani me bakokata okimo biso tobandaki koyokaka bahistoire ya balumumba na nani président kasavubu na papa na biso babandaki kobita yango mpe kaka na bakati ya ndako omona bazobeta yango mpe na kobanga bamasolo yango na kobanga mpona ntango wana ezalaki kaka nkombo ya mobutu ifelowamaka alors lelo bakonzi ya deuxième république ebele oyo bazali baza kotalisa biso ke nkombo ya kasavubu nkombo ya lumumba botika koinsulte bakombo ya balider bato basali nkombo na mboka monene lokola république démocratique du congo yango tozali kopesa merci mingi na gouvernement ya joseph kabila po te bareconnaître quand même valeur ya président kasavubu na lumumba basaleli bango bamonument na ntango ya deuxième république bino boyebaka yango te yango tozali koyebisa bino bapeuple congolais mingi bavandi na poto bazali kovivre na hypocrisie tolingi kongo bolingi kongo mais tout autour na yo ozali koniokola moninga oyo congolais bovandi na ye pembeni moninga congolais asala mwa likambo yo jalousie mais ye azwi mutuka voiture wana azwi yango ndenge nini jalousie ebongo yo nde olobi ete kokende na congo mpo tonga congo oyo kuta ozali na ye pembeni azali kaka mutu moko ozali kokoka kosupporte kozwa na ye te epesi yo motema likunia ebongo nde soki combien de millions baza na congo yo kokende kotia nde motema malamu na yo kuna te ndeko congolais banda nanu kosala motema malamu na yo awa